Biso tout na joueur imana to kima to kota adversaire. Match c'est là été to gagner bon 1-0 mais c'est la guité. To gagner bon wana na chaka imana bi wana ndenge na zo combat lingenda yango. Na banda balo wana mon ba balo ba championnat pa mike na BTP donc na lingwala équipe amike ka ya bala tout ça équipe nanga pa na bande na lati nde biso benga boutine. On a lati ba chaussure à foot et d'aller 6 ans. Ok, le Kalam. Kalam a un bio. Ah, un binga très bien. Pourquoi que nous avons invité à Tendeng au Ngoba? Makambo de Kaina pour vous souhaiter. Il faut y aller à Makambo. Malé ou quoi? Bilo quand c'est là. Tout le malé ou quoi? Un jour, maman m'a dit na quoi maluku na village wana. Tout lié quand on allait à l'autre on a ma dessous. Avec client a vu non? Ben oui, tout le sur la ma dessous wana na le. Tout comme tabalé. Et il fait, on a fait na Kenanga. Match fait samedi, on a fait tout dimanche, on a évité. On a fait match. Batu Badako Kanganga, on a fait en 9. Tavali. Tavali, on a tout bandé l'équipe au président de Tangani Chondo et Makulungulu. Tout y est banega qui moi na Yalingwala. Mokili sera centré en via Kamati à mon gauche. Il est qui tient le moi on a moto. Amoni a monté. Arbitre a nilé. Wana via Zolo Banachiluba. Kaka Ozoyokai. Même action. À Ramassango. Et Koti, arbitre en il est 2. Organisé par qui sont mis balé là, mon dengue to yokaki. Mais na kutana moko na nini na 20 mai wana atuninga aole kana voiture bi chocho. Pour nous longwa ima. Abina petit pour ko longwa ima. Nga bébé balongo la inga. Et qui yo chakate. Mais voilà premier mi-temps 0-0. Si on a deuxième mi-temps sur tant que pour la côté sur on a deuxième mi-temps, on va 4. On va bien compter la main. 4-0. Na Tchabango 4e but. Arnold de Fouma. Madame, mademoiselles et messieurs, bonsoir. On se retrouve aujourd'hui parce que comme invité Nzoko Chocho, ancien de Foudre, ancien de Sisa, de Lukala, ancien de DSMP, d'Arin Club Montema Pembe, et ancien de Calamou. Enfin, il est arrivé à jouer en Europe, à Brive, à Quimper, il va nous le dire, il va nous parler de son parcours. Mais j'aimerais commencer par cette émission quand même à rendre hommage à un des grands numéros 9 de l'histoire du football africain en général et surtout du Congo en particulier. Il s'agit de Ndaye Mutumbula. Je les ai vus toute ma vie. À travers le monde, surtout Bino sportif, à Sangoza Malamute, mon Tongo Bonauti, dans l'église, pour nous ressembler là, pour nous venir à Bissonda et Mutumbula. Depuis quelques jours, à Zanakoma. Dans Mutumbula, au Bino Sotoyebi, meilleur buteur et Coupe d'Afrique de Nation 74, avec 9 buts. Yemutu a 4 buts na finale pour la finale 2 fois contre eux. Ndaye Azali, héros national de Mbokawana, l'un des héros. Bato ba pesa ici na Mbokawana. Bato ba nyokola batute. Bato ba sala nyoso, tout se casse sur le plan sportif. Obindenge les parts perception. Les noms Ndaye. Azala passe makasi, passe l'équipe. A côté la koma. La kombo ya famille nae, ba senginga ba bi na ngai. Na senga na bido. Moi les souki. Bino ba sportif ya ko. Bino ba boye ba Ndaye. Ba génération ni posona ba génération na biso. Ndaye azokufa biso tuza wapi. Ndaye azonyokoma biso tuza wapi. Tozela Ndaye akufa bongo to bimisa ba mbongo. To lele na palais du peuple. Ba pesa ba médaille. Yeyo lelo azo souffrir Ndaye. Il faut évacuer ça en France, soit attaquer dans l'air. Azo ba soin pour y mettre la sicole. Ndaye azaka na 72 ans. Viens à côté son pays. Passer l'équipe à Mikola. Il y a une salle vidéo. On a lancé un appel à Bino Nyosoto. On a lancé un appel à Bino Nyosoto.
tout ça la makasi bino ba ancien joueur aux en association tout ça la tonina vieux Mayanga vieux Kako vieux Kidum vous ebele vieux Tumba Pousse vieux Bwanga vieux Saomoki Kiika oza wapi vieux Ndaye aza souffre tout atanda mundambu to aider famille tout en ndeni to sala pona Ndaye abika bino pe ba sportif ezali kambokaka ya bato babeta balti ya biso to normal yo fanatique ya Vita ya Bilima c'est vrai aza la famille na ye mais biso pe toza famille na ye tala ndenge asala biso totyata 2 €, ata 5 €, 5 €. So totie 5 €, 5 € na moto so toza 1000 esali 50 000 vie wana so totie 2 €, et osala toujours chiffre yango nazwi responsabilité wana nkombo ya famille nasengi na bino nyonso tu tosalisa Ndai numéro na ngai ya telefone yango ekoleka Facebook na ngai yango ekoleka tozosala compte moko en ligne na Facebook d'ici 2 jours pour tout connecter badon tosala ndenge nini tokosala mpona Ndai Mutumbula. J'aimerais également m'adresser à vous les joueurs professionnels congolais d'aujourd'hui. Bakambu Cédric, Kabananga, Rio Mavuba, Matuidi, Mandanda. Vous avez tous le sang congolais. Celui qui souffre là, c'est votre grand-père. Kebano, Bolassier, Mbokani et consorts, vous êtes de nombreux à nous suivre en ce moment. Nous devons bouger pour aider Ndai. C'est lui qui est l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du football congolais. Les recordements de buts dans une compétition en Cannes. Il est malade, il est abandonné par l'État, il est abandonné par la fédération, il est abandonné par le ministère provincial du sport. À nous de prendre le réveil. Il ne doit pas mourir parce que l'État n'est pas là. Faisons quelque chose. Vous êtes des sportifs de haut niveau. Faisons quelque chose pour Ndai Mutumbula. Mon numéro est affiché. Il y a aussi ma page de Facebook affichée. Contactez-moi pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour sauver Ndai Mutumbula. Merci. Ndai Mutumbula, qui en ce moment où nous parlons est sérieusement malade. Sa famille m'a consulté pour que je puisse faire quelque chose auprès de la communauté congolaise en Europe, la communauté sportive et la communauté tout court. Je vais vous rappeler rapidement l'histoire de ces messieurs. Ndai Mutumbula, il est le meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations de 1974 que le Congo a remporté en marquant 9 buts au cours d'une seule compétition, un record qui n'a jamais été battu. Et pourtant, en 1974, il n'avait que 8 équipes pour participer à cette Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, nous sommes à 16 équipes, mais personne n'arrive à marquer 8 buts comme Ndai Mutumbula. Il reste dans l'histoire du football mondial, il reste dans l'histoire du football africain et surtout de notre football. Mais ce monsieur est en train de se mourir. Il est en train de partir et nous sommes restés pantois, nous sommes restés baba, sans pour autant faire quelque chose pour sauver ce monsieur qui est quand même un des héros de notre football, un des héros de notre pays. On va essayer de parler de lui avec mon invité Nzoko Tchatcho, et nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour sauver Ndai Mutumbula qui en ce moment est dans des problèmes très sérieux de santé. Madame, mademoiselles et messieurs, bonsoir et on se revoit pour parler du football avec Nzoko Tchatcho. Nzoko, bonsoir. Bonsoir Rico. En tout cas, tosolola mingi, mais tokutana kate. Tchatcho, ngana yebi yo plus na nzembo. Tala mote ya Tchatcho, ya lingenda, nyoso ne botama ndenge nini. Eza mwa lisolo mwa molai, wane botama natiaki Imana bite, qui match contre Imana. Wana uti Imana? Non, na uti Kalamu. Uti Kalamu? Si, mais na uti Kalamu. Non, tant na Imana bite, na Kalamu, na uti Imana, na longo Imana. Ba longo linga na Imana. Ba longo linga. Parce que ngamo na longo te fona ba bien. Ba longo linga na Imana. Na ye na Kalamu. Ba revoka ki yote ba transférer yo. Non, ba transférer ngate. Ah, ok, donc fele. Ba transférer ngate na kenda bongo. Fele.
tala mali mbongo na te nani non imani mbongo te na yebite so badwa mo mais na kendo feli kendo feli et puis qui premier match na ngai contre Iman tango longwe Iman tango balongo linga na Iman contre Iman voilà premier match na ngai na tango wana Iman qui blague te Richard alaki makwata Zembla alaki wana na tango wana papa c'est ça beta Zembla américain grand frère il y a Godis américain na tango wana papa Mobuta beta ka discours moko tango Imana beta ka vita mangenda Richard makwata voilà donc sikoy Imana ka na hymne national na bango hymne national na yebanaka donc avant match ba beti hymne national na bango comme d'habitude beti yango to bandi pe match fa to bandi match pe ba na kangisi bango moko na ti bango to mene bango 1-0 tant na ti bango wana tant pe match ici match ici bango pe bima rabo e bima bata fita ta composant ngote bata fita ba composer kyango ngala yi ta tant ngana ti bango kabi na mo ka e komi ba komi ba ka talambo te pesambo te ya chocho ya lingenda ndenge pekela ndenge pe kendaka pe bongo tena chaki mana biwana dembo wana pe bi et puis on commence tard bale kei mais au bandi bale ndenge ni déjà yo zo mwana commune Kinshasa ngaza mwana ngalo ba toujours zone parce que excusez ngalo ba toujours zone ngalo mwana zone Kinshasa bon bale nanga na bandi yango ipa ya président na biso en tout cas songa na bima boye na remercier toujours président Chondo azan vivant. Bon, les Rwandais là, équipe est tout petit. Mais l'on a eu comme Lissano. La commune à Kinshasa. La commune à Kinshasa. Na côté Batonga stade Kamanyola. Tonga Batonga na il y a zalé quelque part wana. Na banda balo wana mon ba balo ba championnat pamiké na BTP donc na Lingwala équipe pamiké ka ya bala tout ça équipe nanga pa na bande na lati nde biso benga botine. On a lati ba chaussures à foot et d'aller 6 ans. Tant on a bala bala aucun ballon na 6. Tant on a balabala, on a bêté na tant on a bêté na Lingwala, on a bêté na Barumbu, on va na bana makolongulu parce que na bana Barumbu, ben binga la combat chochote. Bana Barumbu ben binga. Ça combo là todi. Chochote ça sobriqué. Ah, ils a combo l'autre. Non, ils a bon, comme bimi ka ndengwana, ils a sobriqué na ndenge ya bal ka to beta na balabala. Raphaël. Combat batata. Raphaël Nzoko. Voilà. Raphaël, bon. Au moins, le Nzoko, mais Nzoko. Nzoko. Ah, façon de prononcer. Prononciation. Nzoko. Moi, Nandima Nanga. Bamsou a bien un Nzoko. Bon, Nandima Kaka, mais ça, Nzoko. Chocho où tu as Nabali. Et où tu as bon, Ezalaka. Raphaël Muchocho. Muchocho. Parce que le bateau soit bien un Muchocho. Nous sommes bien à Chocho Bakat, nous sommes bien à Cho. Muchocho, ça comme que sobriqué kaka. Donc muchocho, quand c'est long, parce qu'on va long comme mou. Tu as le chocho. Tu as le chocho. Bateau bien un raf. Mais somme t'as bien un raf. Wana yebinga. Yebinga peut-être la moninga, peut-être la coli ou bien un raf. Donc c'est ça quoi. Mais chocho m'tekenda. Aucun assise à la bas Congo, c'est loin. Na base aïe, na quel âge? 6 ans, on a 18 ans, 19 ans. Très jeune. Très jeune, on a 6 ans. Qui est pour nous, ça a 2 ans. Où tu vas jouer à une célèbre? Nakuta qui Moulunda Miller, Nakuta qui va Katika Biso, Nakuta qui Moucheni Dana, Nakuta qui Gani Mananga Gani en Allemagne, salut. Nakuta et moi je vais révéler. Nakuta et moi je vais révéler wana. Na komi pe wana. Na beti. Na beta ki ana liboso bon mo na yesika. Bon ana liboso le kaki na bon moi muke malamu. Ana mi balende na ko tomboka. Voilà on beta poste. Na beta 9. 9 ou 10. Na 6 ans. Na 6 ans. On beta compétition nationale. Si, tu beta qui ni Coupe d'Isaïr, tu beta qui entraîneur beta na équipe Wadilem Fou. WDF. Na Likas, il fait un Likas. Tu beta qui na ban. Mais tu vas éliminer. Ah, tu beta. Si, tu vas éliminer. Tu beta qui na ban. Tu vas éliminer. On a coûté un comme entraîneur.
Ou à l'époque, si vous avez na kutaki nani Vieux Damar avec un entraîneur à Bisso. On est qui na 81 et puis na 82, c'est quoi entraîneur Marlon Mutayaki. Autaki Matadi. Yé Mutayaki. Entraîneur Marlon Mutayaki et puis tant qu'on a fait na Kei, na Yeki, toi ça na tika entraîneur Marlon Mutayaki. Tant qu'on a na Kei, na 83. Au 4 contrats. On est vraiment contracté, hein? Donc, au bêta, au sala. Bon, parce que quand on a au bêta, on a fait ça au sala. On a sala. Après, donc, on a décidé qu'en 83, on a fait ça. Quand on a fait ça, Bobo Ayeki. Bobo Ayeki, on a fait ça. Ngam Ayeki, Tokutanaye, Tobetinaye. Tant Tobetinaye, Bobo Ayeki Kende, Nganaye, Sima, ya. Bobo, c'est-à-dire Libabela, attention. Libabela. Parce que Bobo, mon ami de Bobo, Taka Vita, mais Libabela. Na Betine Inani. Bobo Akei, Atika Ingapuna, après, Ngana Yassine. Tant on a yé, na Foudre, na 83. Deuxième division. Mais il y a des choses qui les manient, ceux qui m'ont les monnaies. Betine Foudre Inane. Après, avant na kende imana parce que na ngana kende vita hein kende vita tant championnat sili na Kanfaza na été ce comment le loni est tellement ba combo changement mingi na Kanfaza Kambaki bon Kanfaza à l'époque tam Sezoraki vita ko s'entraîner sozo kende au sa lokolo kende na piscine à Funa ou bien au kende na première rue na mwanzela na kota Kanfaza terrain mo ezaki on ezaki terrain ya mabele ya zelo voilà vita ko s'entraîner wana na kei na kendo ko s'entraîner ba yungaza na ba joueur ba s'entraîner na ye na bino na ye pona na kota vita bon na s'entraîner na ba joueur albina non yaka le 15 janvier le 15 janvier wana siko le 15 janvier fait à la donc 84 na 24 novembre. Il y a les 15 qui sont sollicités, il y a en janvier. Le 15 janvier, il y a un sala parce qu'il y a un sala. Il y a un sala, il y a un sac, il y a un kiti, il y a un kotipé, tiki sac, il y a se changé, il y a un. Qu'est-ce que tu fais qu'on garde à toi? Tu te souviens si facilement? Moi, nous, on est là, le cas est là. Bon, on a beau ça, on a le cas suite à déception. Voilà. Parce que Moutaza, quand tu as vu ta titulaire avec le grand frère, il a carté. Tu as Dianté là. Dianté là. Ah, moi, qui là? Si, tu vas aller à la moko. Tu es là. Na côté, na tiki sac, na côté P. C'est changé, na képé, na centre. Entre eux, Dianté la tellement qui na ligne, tout na télémi. Entre eux, Bayunga, ça me na centre, na joueur. Na commis, na moni entre eux, Bayunga, ça, même si entre eux, Bayunga, ça n'a pas non. Entraîneur na yé. Entre eux, Bayunga, ça n'a pas non. Taba joueur na biso tezui bango na loba pe lokote na bi OK na zongi na ngape na du sac na ngai yango pe mukolango monika makamnyo se alaka nzamba sala makam na ye mukolango pe fallait vite arbeta moi match amical donc à s'entraîner na Foudre équipe na ngai ya leka wana na du sac na nga singa ki capitaine na Foudre na zongi ka wana ça le match amical to beti ba gagner biso 3-1 na 3-1 wana be ngap na cheki bango et qui est un lundi zongi na ngape na lali lobby na mardi na kati na kepe collège wa mardi na salika entraînement pour la liboso ka ba bazuna Imana Zwinga. Et donc une intersaison toi là? Non, intersaison oui, pas tout banda championnat. Donc bazo recruter. Bazuna. Entre parenthèses. Tant on longo na Foudre wana. Ba joueur ni ba betan na Foudre ba comment on peut célébrer. Bazate. Parce que Foudre tant on a bêta na Foudre, va Foudre abisso vraiment donc pour moyen ça. Moyen vraiment ils arrêtent tout quoi. Ba réveillon mon boulot. Teto la té, na Foudre to la teto la té, to kutani kaka parce que mato bêta minga après-midi hein. To kutani kaka to lait après to kobeta. Il y a moins bien quand même. Il faut y aller comme makambo voleur. Malewa té. Biloko nzela. Tole malewa ko jour maman moko olamba na kwa maluku na village wana tolia ka na lia loko na madesu. Avec client na bino. Oui, tole loko na madesu wana na le to kobeta bale.
L'os la Madès. L'os la Madès. Mais bon, gagner des Et l'os la Madès, c'est légal. Il est de gagner. Bon, qui? C'est ça. Ok, collège. Ok, collège EPC. Mais, je me suis dit, je bimana lupango. Wana na comme na imana na s'entraîner mana parce que sangu kei. Parce que oh les kaki bato quartier ba mona ki ba ve ba la ki ba le ki ba la ki ba moni ndenge les kaki. Vie à branchant quitté, à bouger tam quitté. Hein? Ndo ya stuye na lixoi a lingi to ningala te. Vous mona. Bon là me suppose identité. Na yebité. Ouais, na yebité. Aussi qu'on a bimina lupango na zo kende kotala parce que lupango ya bakoko na ngape to va faire na ka balbala mo. Il y a des gens qui a Benga. A Benga, tu na monaki et na bete kara. Oh, il y a un lobby, oh, il y a un entraînement. Donc, on a un entraînement, na zunga, na vita. Na sema mtema bita tato. Tato zo lukula ma kambonde. Ngam na sina kena imana zunga, bon na tika imana tuna zonga tuna vita. Na répondaka ya tato. Ndenge pe na kendaka imana yango. En tout cas. Oh, puis ce jour-là, quand Mickey, Arnaud de l'acception photo, nous avons de Mickey. Mais qu'est-ce qu'il fait, Mbalam, pour Golia? Golia en ilmi. Golia en mingi loso. Loso, c'est ce que nous avons. Loso mingi, on a makemba, lokoso, surtout na frite. Si on a deux liango penda, on a liaga pébé. Parce que frite est ton disaraté. Il faut aller belé pour la tonne. Merci. Alors, côté Imana, carrière professionnelle quasiment bandit. Et bandit. Voilà. Bandit na Imana, bon, ça lui peut entraînement, Koutaki va virer les fous, paix à son âme. Ouais. Les fous, on a Koutaki, on a côté, les gens appellent si Tuntuka, là, on a bien que si Tuntuka, on passe. On a bien que si la route, on a bien que toujours si Tuntuka. Ah, on met la passe. On a bien que tant on a hier, on a s'entraîné qui n'a hier, passe à Kiangola. Donc, on a côté Banrika. On a tika biso ba ngambio katika biso le maungu wakenda la ça kenda qui ça kenda déjà donc baunga ba kenda on a ba grand frère wana ba kenda nande peto bandaki championnat wana to beta na 24 novembre to bandi championnat kandi stade du 20 voilà kandi stade du 20 to bandi championnat na 24 voilà. Alors là Imana makamezo le kabien oui oui. Il faut ça qui a agressé pour rattraper le bimo contre Yolo. Expliquez-moi son histoire. Au moins le match auto bêta. On saute pendant Miroki. Donc le match auto bêta qui na Yolo. Yolo a mené sur 2-1. Na évité na Charabiso na évité penalty. Mon tout a se bougé. Pas de passe au ballon. Mon tout a bougé wana. Ah, on a joué ballon. On a joué ballon na ti. Na zone pe na bête bo et quel colo tant match Sili bon Polydin déjà que ba supporter kuna data match Sili ba se ba kanela ngana éviter tant match Sili parce que tout changer karawana ni vient nga grand frère à quartier pangangani tité abina nga petit ah ba supporter ba kanela parce que ya beta raté abi ba supporter ba kanela yo. Bon, yo pesa nga sac nous na Simba, yo lukande ne obenda. La bénéfice problème ya. Na pesa ka sac. Na zo ya malembe kaka parce que wana eza zone nanga quartier nanga. Na yebi yango très bien. Église eza wana église Saint-Pierre. Na yebi yango très bien. Na lupango. Na ngati lelo na catholique na osambela wana. Na zo baptême wana, na zo confirmation wana. Donc na yebi pendango bien. Nazo ya kaka kota pour tout dans les trucs ça pour tout nani na yebite nazo ya kaka wana kaka baso na denda kaka nazo na se mira mo mulai ko mais na yebi wana za zone nanga na yebi yango na yebi ma on se retrouve na se retrouver na paroisse na lupango na kenda balanda nana opumba balanda te na kenda ko bimo sa nene na matisu mili susu mil suspect ya muke te ya mla imingte amerika bana benda na kinanda na kepe na albina lungwe na wala championnat c'est côté mo mulai ouais championnat ba côté mo mulai ko na bina lungwe na ba yaki vraiment mulai te bandela championnat na bina lungwe na kena na pesute na fana combien de temps peut ba 2 semaines et puis bon beau frère nanga yem tagi uzwanga habité
kanda wana esesilaki ayi mutaima amutaimana ye moto azwi nga tokei nake mpe na entraînement nakoti mpe nayeke mwa kobanga atalaka mais nasali mpe entraînement na nga esili nango mpe nazongeli nanga. Alors carrière na Imana, qu'est-ce qui a marqué pour commencer célèbre dans kati ya Imana? Pourquoi? nayebaki Exactement. bali omoni ngai nakotravaille dur moi bato bakoyeba te ndenge ngai naokima mbangu na ntongo avant nakende mosala nakosala mwa circuit na ngai nayaki nango nakimi na baluki nazongi na boli mwa corde na ngai na saute mwa corde na sukoli nake mosala et puis après midi nake so entraînement ezalaki lokwa na osentraîne lokwa 2 fois comme un professionnel. voilà nayaki jeune nano yango wana yango esalaki donc vraiment que donc esalaki na koma makasi Mais là, on est comme ça qui commence célèbre dans Imana. Tano Chababi, hein? C'est normal, parce que Tano Chababi, comment il célèbre. Tu as vu ta babi? Quand vous allez à Imana? Na Tchaki Fitabi, oui, on se rappelle le match Moko. Tu bétais na banque qui match à Boutou. Et qui comité moi tout na enga bina mais chocho lingo beste position nga ba ni 10 parce que ngata on a côté Imana na na millier 8 ou 6. na ki 8 parce que nga na toujours pour mater mais match Moko na betaka numéro 2. Il y a un match à Kalam, il y a challenge Papa Kalal, na betaka numéro 2. C'est que match on a comité moi tout na nga ya ka match Moko avec mais chocho lingo beta poste nga bina ngo beta 10. Le match on a betaka 10 contre VA. Match on a vite à moto beta yaka match à Boutou vite à mené 1-0 mais égalisé qui tout blanc qui na poto on égalisé après ba katara courant oui bika bisonde les kawana chasande ya ba katara courant match c'est la guité mais à lire to comment on a deuxième temps match continue qui to ngato gagner vite ba kati courant quand on a gagné na chaka vite à bimo Chaka vite à bimo quoi aussi le comportement nous par rapport à Kalam. Tant vous en avez on a changé de comportement toujours le même. Toujours le même Chaka Kalam babi. Te Kalam na tigala chebité parce que au moment Kalamou déjà le corps de grand frère qui est présent à Kalamou batou ba supporter hein ba ko loba ya zale qui ya Timothée au Monica ka boena boye. Donc pour information tout le monde téléspectateur il y a Timothée vous avez cousin Germain. Voilà. La mère n'a pas sa sœur. Voilà. C'est ça. Donc vous monde donc le Congo donc ça y que non ngai nazali le qui ngam lona lia ka mbongo apesa ngam mbongo. OK, et ba ki bongo te. Ba on peut se faire mbongo pour ça. Et puis tant sur le qui akabel le ki mbongo. Mais non, tu pesa ngam mbongo te. Match ya Chalon papa kal na beta ki ya aller. Ya retour ba boy na beta. Na iba ki tinate. Na beta kité. Na Imana contre Kalam. Contre Kalam. Na beta kité match retour. Match aller combien? Match aller 0-0. Match on a bola numéro 2. Ça 0-0. Na retour, bobom na retour donc Lambik mtachakabi mais na zala raté. Ndé na yoka Lambik mtachakabi après bobo égalisé. Bon, on m'a même pas retenu. Non, na qui retenu. Oh non, na qui retenu. Na qui retenu. Na zala raté. Na quitté na yoka que non. Tu as qualifié Bobo Mtachak à égaliser parce que Lambik a tchaké et puis Bobo a égalisé. Niveau de la compétition. Non, Chalon peut battre finalité. On a fait faire la carte na bande open niveau. Et à la carte. Championnat Sili au Tchaka il a combien de buts? Ah, na yebi fonate hein. Pas eu le meilleur buteur. Non, na Imana te. Te na Imana te. Na Kalamunde. Au Longo na Imana. Raison officielle na Longo. Longo Imana te. Na mona kana na ba journaux kaka ne ba comment transférable mais ki ngai Libabela Congolais en Chine na joueur mututu na bossa ni ba Congo to aka 5 vous avez dessus normal parce que vraiment ba mona ki vraiment vrai lingenda te ba mona nga vraiment la mte quoi na OK ne Kalam un bio ah ba mbinga très bien. Pourquoi que nous avons évité d'atteindre une nouvelle? Makambo de kai na ko zonga souhaité. Té. Na Kalam. Té, là qui ça ranking té. Et là qui ça ranking té. Na rumeur le bac yo ça fana vite en fait au départ. Si, bon mutu soit là ni oui. Quand on a moi na mkena okolo na comme ça vite. Il donne l'anglais via $. Wana il donne l'anglais via $. Mayanga.
Rêve un peu mettre vite. Rêve n'a pas été na vite mais Donc diantel à Kassa. à Kassa rêve Donc du coup on zone mati. Té makena nga kalam. OK Kalam. Kalam sauté na kena. Voilà Kalam peut monter en Makassa. Ouais, Kalam ya giko. Kuti banane. Na kuti wa walambiki. En forme. En forme. Au numéro 10. Voilà. Na kuti Didier Kobla. Na kuti Kauzo. Na kuti Elifa. Na kuti Senghor. Sengi. Surtout benge mwalimu. Donc na kuti Senza. Te félicite de période moko na kuta ki était. Kuti na kuti était. Na kuti Echele Mara. Na kuti Libambo Tokoto. Na kuti Libambo Tokoto. Na jouer na kuti babo ba ke belé na kuti bango. En tout cas tant on a Kalam comme parmi les top il y a football quinois. Voilà. Ngapé ce qu'on a comme Baksama. Vous avez un moins frustré, tout ça, moins complexe. Non, tant qu'on a yé, na habité sur la bétail na Lambik, c'est sur Lambik à voyager. Ah, bon, t'es na limité. Lambik à voyager, na Didier Kobla, mais Didier Zongaka. Didier Zongaka Kendaki, mais Zongaki. Parce que tu gagnes un échelon, papa Kalala. Tant on a un Kalamu, année à Liboso. En 85, la ma meilleure bitaille. Le championnat. Ok, Coupe du Zaïre. Ok, Coupe du Zaïre. Non, Coupe du Zaïre, on a Charles Papa Kalala. Ok, Charles Papa Kalala. Tu connais Charles Papa Kalala contre Sangabalinde. Waban Jelundemba Centre. L'Erwana, Ndaya Ali. Viewana Zali. Tu beta bango. Viana Chabiso 2 buts. Mais Babi on a bandila Babi valable na finale. Baboyang. Si on a bien valable donc Babi arbitre ko ni na on arbitre boy. Donc ba centre ba na jouer mo mokili. Mokili sera centré en via Kamati à gauche. Il est qui selon moi on a moto amoni a monté. Arbitre annulé. Wana via zolo bana chiluba kaka ozo kai. Même action. À Ramasango. Et Koti, arbitre en il est 2. Or, on est qui sont mis balai là, on n'est pas yoka et qui. Mais voilà, premier mi-temps 0-0. Si on a deuxième mi-temps, c'est Mayo Mtabet qui a avant centre. Mayo Vitalo. Attends, Mayo Vitalo. Chez Yaya peut-être. C'est la chez peut-être Imanate. Chez Yaya, Naïbité. Mayo, quand tu as traîné chez Abi, non Mayo a paiement qui poule à côté. Voilà qui poule à Yaki, qui poule à côté. Qui poule sur à côté. Quand tu poules à côté, tu vas dans la deuxième mi-temps, tu as 4. Tu vas bien côté la maille. 4-0. Na Tchabango 4e bi. Bi on est dans meilleur bi dans la carrière dans le football. Au bisu, au moni ballon. Na ipte so ki vi alima bara ki ballon to keyi. Ballon si on a Alima. Vi Alima. Ah comment on a semblé? Si. Gardien bango vi Alima. Ballon donc so na ipte ba frapper quand so ballon to wela ki to côté na rectangle to keyi biso nyos tout ballon si ko ileki na baluka. Na ramassant au ciseau. Chimique. Ouais, autre bien chimique. Na ramassant. Et vanda. On a stade plein. Final. Et puis na bêta match on a na maladie. Maladie en PC. Ba boîte la ganga. Nanzoto. Ah ouais? Malgré maladie de bêta. Na bêta. Pour gagner bon 4-0. Toké pe kuna na Bujemai. Ça dit 0-0. Pour ça 0-0. Tu es champion. Donc marqué Dino na Kalam. Mais c'est quoi le premier match contre Imana? Des matchs ça là qui est Talambote Tchocho, ça qui est l'introduction. Voilà. Puis on a des détails. Le match on a bon omoni contre Imana quand on a longwe. Match dans la Liboso contre Imana yangwana. Championnat. Wana en face ezali Makwata Ali Richard. Zembla zawali. Ndingambota yali. Basaoula zali. Mandiangu pas ali. Lero à l'époque wana papa c'est ça où tu as bêta discours à Mangenda il m'a bambola qui vita 3 2 buts à Richard Makwata
o mobutu alobaki basoki babeti bino mangenda soki nini tout ça botya mobulu te sikoyo ekomaki sikoyo hymne national ya imana ava babanda match wana soki bagangi 1 2 3 stade mbembe gangi mangenda nde to toye wana mpe ale match contre bango bagangi mpe ka babeti ka hymne national bango babeti mpe wa tobandi mpe match tobeti ba nabwakeli bango moko 1-0 non match esilaki te match esilaki te nani pauvre sonnerie paix à son âme donc moi porte mo ngana bon ngana obenga grille na obenga yango te ke eza grille kota imana baforce yango tozomona nde bazoforce porte wana mwa grille wana baforce yango babuki yango basupporter bakota na terrain biso nyonso tokima biso tout na bajoueur ya imana tokima tokota adversaire match esilaki te toganye bango 1-0 mais esilaki te toganye bango wana natiaka imana bi wana ndenge nazoka komba lingenda yango. Alors, toloba conflit na yo mpe na imana ebandi en fait. Conflit ebandi boye bango mo babenganaki nga mais sikoyo bamoni ke bon nakozonga mwa moke nsima mokomiso nakutani na comité mo parce que ntango biso dolongwe bato jeune ami moto bakomaki na imana ezalaki lokwa mwa association na bango baobenga bango jeune ami bango to bakotaki ezalaki nayebi te soki nani batongo bayaki banani na bosani bazembla babovik zembla moko na bosani kobe babovik président bovik soki nani batongo mona bosani kaka bazeze bazeze bango toalaki la présidence bayaki wana bango tokoma jeune ami mais nakutani na moko na nini na 20 mai wana atuninga aoleka na voiture abi chocho po ni olongwa imana abi na petit pour ko longwa imana nga abi be balongola inga nga mona longwa ite balongola kinga nga mona longwa ite moni conflit pe pa banande na chibango bi wana babomba ngona mutema na bango parce que na mona ki parce que na match sur na chibango 2 buts imana championnat kaka to betak na yolo to beta na yolo yake mardi ou mercredi na ebité to pile yolo parce que biso na yolo pe yake opesi mbwa makako akimi na yolo yake opesi mbwa makako akimi Kalam contre yolo ba grand match parce que yaka ndenge na yoka ke président bango fidèle azaka président Kalam balongo la kaye avant que ntulamaya match to beta ke zaka yolo tibiso to che yolo tibiso na chabango 3 c'est bon 3 bon naïbté son na osala nini côté ya bato imana bo bamando finga bato imana finga bazara ko finga mama tout ça yo ebika wani zanga bon natali bango bo mama na ngai ba finga so tang ba finga mama na nga ngana na finga te na bika bibino natali bango kana bibino to kutana po fa to beta la bango samedi be dimanche na binati bango ka bino to kutana bino dimanche mama na ngai na tumula bango ba fingi ma yo boyena ndenge kana lobaka bon esili match pe wana sikoyo parce que biso to sala na école technique na kita so na okena entraînement na uti sala na kita na boulevard na 24 la du transport mususu pona kita na école technique wana après non na kankokolo après na côté na makolo malembe tango na zo bima wana ba na kiti na 420 na 4 boulevard na kota ba nakutana na ndeko nanga bulaima mucho ndenge ni bia to solo jeune boni ya to solo to kuta la ka samedi to sali mo échange wana mo ba discussion to sali mo ba discussion wana bi bon to kuta la samedi ye pa ba to tala to ke to kabwani et yupe ngape na kenanga match pe samedi wana pe to soki dimanche na ebité na yepe match batu bazako kanganga mukolo na beta 9 Tavali wana to bandine na équipe au président na tangaki Chondo ya makulungulu wana to yebana ga zaki mwana ya lingwala 5 grand frère Tité pangangani bango mibale nga Tité via na lingete ako nyata ako nyata na ndema mabe na lingete na yebisa yememe ako nyata sikoyo mutazo kanganga master nanga mais match wana na yebite so batinda ki abandi ko finga nga banda match bandaki ngape na o répondre ta bandi ko finga nga banda match bandaki finga nga kaka to bandi pe match pa 7e ni 10e bana la on a tiré un coup de tête
ekoti ko ya coup de tête baye égalisé égalisé en penalty féroce autaka basaye équipe à Bazar féroce matadi na banza yem ta égalisaki na deuxième mi-temps Kakoul du ballon a dégagé tant que Kakoul a dégagé le ballon Nathalie ballon trajectoire ballon ndenge zoya Nathalie on a likolo na bi ballon yo na sali un pas à l'avant na longwe Tavale na tité ba tutani balandi ballon l'état na longwa ki boye siko boulevard Tigalit vide siko ngala ki mbangwa ali siko na ki masiko na landa ballon Kavwanda yem tabola numéro 2 na match Kavwanda za ko ya boye ngala zo kende boye siko te okuta siko na rectangle Kavwanda siko to potani be pole pas ngana ke siko na mouvement na kendaki bona ballon na ngana ke bulai mako bima na boîte encore na sama ko Chobo deuxième but vite à gagner to gagner bon dernier match parce que tant on a Kalamu contre Vita on se comporter comment au Tchaba Vita bi merci mais tu as Vita il le loyo et même ça ngam baloba yo rata bango champion voilà baloba ke ngam na rata mo champion comment ngana c'est le champion ngana sa musala nanga hein vie moko na matonge wana tem sanga bi petit yo bi ke yum to le top champion ngana c'est le champion ndé hein il m'a na police bino sur aller retour parce que Vita a gagné presque le match nyoso donc soga gagné ki biso regarde ma champion. Et puis match wana ngana na réserve na réserve to utaka to beta la to beta Coupe d'Afrique to utaka Égypte to aka éliminé na Ismailia to yaka mo makamo le kaka ngana lobaka mo baliaka biso mbongo na match non ouais non na match non te na match Fred émission na biso to zwaki mais to yé tant to yaki to rek par Burundi. Tant que comme on a na Burundi, tu bête match moko bon match moko amical ou entraînement contre Vitalo. Bah tu vas contaki, tu gagner Vitalo 1-0 nga pe na Tchagibe. Ba le mbongo wana. Ba pe binote. Ba pe bisoté. Ba joueur ba lo ba ngala lobi. Nga beza biso to bête ba bino mbongo mona entendre. Tant que zongi ba fournir pas présent. Pas plus mais pas fournir pas présent Timothée Ntulama. Ba fundinga. L'entraînement boy na veille à match à Vita, le roi to bête na Vita lobby. Bah président va gagner linga na FC bonga bi bon de toute façon na obeta langa te na FC président bon na obeta langa pété mais bazo kinga quand même bon parce que biso na FC so équipe de ça to la révérenté na kalam le match à championnat bon ça révérenté kutangala to kutani kaka le même jour to lé et pas sec na biso maka e patika biso personnel na sendo wana to kutani kaka to lé to kotika makolo kaka to kena di bolungu tout la revient tout la revient to kombi pe wana ngala kina na ba Vita mené 1-0 match pe dans la deuxième mi-temps bata malando loba omoli ka neto la ka so yo ka sipote bazol ba omoni yang bo vandi na bante ntibo lembo vandi tout ça nini la deuxième mi-temps na mona kaka prof FC nga je le matin le chauffe na quelle ça les chauffement peine na côté c'est la dernière minute que le match est là à Boba. Bimon peut facile. Il y a que attaque on a ces bébés à côté de Mangapi so na nani ba wela ki balo ba rater ballon ana et ye ko linga na kata makole kanga minga na makolo. Kanga na kata makolo. Na pousse on va pousse. Attaque na baganga. Baganga. Kababi champion. Ba reconnaître yote. Malgré conflit bo kina ngwa. Bien, ça soit bien champion grâce à ah mais oui grâce à ouais baby champion parti c'est Chocho OK Léopard OK Léopard bon la Léopard bon première sélection nanga na beta vient na Léopard militaire na beta to na beta na mboko na Braza oh to beta qui le jeu d'Afrique centrale beta ka yango parce que on est na mois de mai to temps to zong na mois de mai après quand na mai wana na ko voyager mbalamo na 87 na mbalamo poto
Mais pourquoi il y a une qualité footballistique, tout ça? Bon, nous l'aura qui c'est pourquoi? Il faut, c'est la question à Yohana. Hein? Au moins, il faut, kolo na biso, communauté na biso, lingomba na biso, moto na moto, akansaka na ndenge na ye. Nga na ko yanga na ngote na bale ki se yali. Qui c'est ça? Na ko yanga na ngote. Te. Na ye na ngote. Parce que enregistrant comme Moutalula Kisi. Voilà. Au moins, na ndenge ya biso tolobaka, ba comité de recherche baki na équipe. Oui, bien, on ba comité de recherche baki na équipe banini. Biso pe to na oya biso. Au moins, biso to pe na oya biso. Na ko ina yanga na tena lobaka o non que kalama yake obeta na kisi, to ko beta na kisi. Mais ngai moko na kisi non. Parce que muto azaka na kisi ndenge babenga sakosi. On a tout le malingala, sakosi. Sakosi na ngai ya bale. Na ko pesa ngote ba leki na ngai ya quartier ba mendelanga. Voilà. Parce que musalaka. Au moins bato ba yebi ngai banda mwana nga balonga na ko beta ata na quartier ba yebi. Ba yebi. Parce que na ngai na komba miller. Au moins na barumbo. Na lukala na 6 ans, na ngai na komba jomu 15. Donc ça veut dire mouké. Donc c'est ça, donc on a yéba qui balé. Nga na le papa, moi nous sommes calomine, mais nga on a s'entraîner, na yéba qui balé. Zomo na mi ma meilleure biter d'engwana donc na yéba qui balé. Nga tika lo chabité au balé bola na di cause te. Nga ba frebi. Bango ba mona ba frebi. Na yéba ko sopa. Na taki na timing so na pomena na timing. Omoni na yéba qui. Donc na taki donc na ba qualité nyos. Parce que na ko beta libéro, na ko yamba. Non, on a bien ouais. Ngata so balé so championnat c'est na équipe nanga. Na équipe nanga ta so beta on nga ko bola libéro. Mais oui. Olongwe kalamu oye poto. Na poto. Kalamu teka kiyo. Si, kalamu teka inga na cercle de bridge. On a 87. Na mois de mai. 17 mai na commune na poto. Gato on a bossa na note. Beti na bridge. Na beti na bridge une année. Na tu 9 bi. Ça va. Ouais. Après na ke Quimper na deuxième division. Ah oui, en France. Na France na deuxième division. Na deuxième division bon. Manque de ponding balobaka na yo de choc le 3 septembre 88 et pas peut carré sur la guerre. Mano Chocho, tu as aussi dit ça. Tu as un problème dans ça qui au départ on a parlé du combat il y a grand frère Mutumbola. Yo pour numéro 9, nda ilelo azana ba problème, nda azana ba passe. Qu'est-ce que nous les sportifs déjà au départ, tu as ça la pona likambo eko ndai. Bakomona bilili te bakomona bilili eza eloko mo il faut tokutana nga mpe na kopase message parce que le 22 awa biso tozokutana mwa réunion moko tosala ezali na kopase message ezali tosala nini il faut tolokaka tosala mwa ndambo totya mwa moke mwa cotisation totindela kulu to parce que namoni eloko nyonso tokosala eza te moni eloko tokosala eza te donc na kopase message donde bon oyo baotala bilili bakomona faut kopase kaka message eloko wana osengaka yango wana. En tout cas, Chocho, merci Migi. Nous avons fait cette occasion. Peut-être que nous avons les Kamba Koloba, peut aussi ça autolobité. Les Kamba vraiment donc exacté surtout nga mutuna ko donc les Kamba Koloba ka bon ndenge ya carrière nanga. Bali na yebaki yango. Na mi kumusaka te me na yebaki. Ba o ba yebinga. Ba yebinde na robeta bali. Na yebaki. Exacté au kisionité na yebaki ezaki na nzoto ya makila ya makila surtout eloko mpona osuka ntona oremercie oyo ipo parce que moni bato mingi babosana biso moni ça fait au moins 31 ans na poto bato mosusu bakansaka na kufa moni banini mais lelo bakomona nga malgré na koli nazalaka na suki lelo suki eza suki te. Bon, je suis de Coli, hein? Au moins, je suis de Coli. En tout cas, merci Mingi pour ton remerciement. En tout cas, merci. Ouais. En tout cas. Ok, voilà, madame, mademoiselles et messieurs, c'était Nzoko Chocho. Son vrai nom, c'est Njoko. C'est pas Njoku. Nzoko. Nzoko. Raphaël, hein? Voilà.
ancien de Kalamou, ancien d'Imana et de Kalamou, il a brillé dans notre pays. Nous continuons notre série avec les anciens pour remettre les gens dans l'histoire de notre football qui fête ses 50 ans de la première Coupe d'Afrique gagnée en 68. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres rendez-vous. Au revoir. Arnold Nfouma.